likambo karabona tunitala likambo ezalo pesa na $500. Pourquoi vous avez un souci quand il y a mbongo mais en tout cas Congo faut pas réparer mon makasi ende na musala Congo ça le quoi ba Singapour bala ni net na phase ziki siku bala ni pona kolongola ngoza ba singa musu ba vuzi lote faut ba kata ba boaka ba zo ya sika ba na zo lobela yo so yo kinga na lobi na tous les domaines sans exception même na ba chrétien. Oh maman. Tu n'es pas chrétien. Quand on a le bas sur la tunyoso. Nazo ponate na lobi nyonso. Batei bana ko revoir. Ko bandela. Bele faut ba panza ba bandela. Maman nazo fungola yo. Ba pose mi bonoma no ma batu même l'église il faut bo changer. Misu ba bomono na te yate. Yaso. Bozongi sa frère intercession. Abeta sous 5 ans. Esprit ezonga. Donc pose ba cheye na makamba osa le balanité maman ke na église té ozomona frère mo ba pesa kamba bino mais e bengeli ka bino bo fana na lo bene na bo bandi prière déjà orgueil et bimi o sentir que o frère té na tout ça je comprends nga donc o sentir que bazatala moté a terminé cher ora té makamunzamba tindi aloba ende ko critiquer bandi ya ngone maman ko chola ko finga ko seka ko mikumisa ye kaka ye libota na ende bien moi si na ende bien bino nyoso foin o mate kaka na aji na yo na sina koma ki boye na aji na yo na zalaki déjà awa ngai na kingambo tai na koma ki déjà oy on dirait nzamba linge makasi ko le kata Adana Eva na kamwe ma bazana église. So olandi bato boy omi pesi foti yango moninga na kanga matoi na tikelanga couloir nzambe nanga na ya Congo po nzamba linga mais na kontaka na Congo te poli pana ngeza na Congo te mto kopianga courage nanga mama na bano polele courage na sala katana ke na pays nyoso ko pesa lipa na te sona lobani na zaka na poto na saba to le pete kutu na kata ndako na tia téléphone comme na mi filma etalama ba vipebi e bima on se comprend et alors so tani majorité tout bon ça beaucoup parce que pena na maman baye Congo na baye Congo na niveau 0 pena solo bela mo pena zaka na pe Congo la solo te maman na loba nini po boyo kangai ya solo na zaka bibamba baya na ngako ya ndambo etikali bazong sanga nazo ko batu babuya baba Congolais bazong si bana ba pays na ngape na biga na Congolais na ngamo baponela ngaba tela kana so iba na tana Gabon na Gabon so na bipoto baba batinga na poto bati na tana Angola ya solo na so kadwa na za Angola peyo soko ni na bana na mobali mano mela pe mo ndira bunda wala nyoso bitu maman na mona ki mama moko mukolo tekaka na zambi chaque tongo mama boxi ba 75 amanataka body on dirait tchela quelqu'un va na vie na kati yokanga liputa likolo pa matango 207 mama 75 akenda koteka na zambi fo mona wela kabisi na bato tango bakozwa bisi ta makolo chaque jour toyoke la pays ma mukolo ni nana koloba te toza ba responsable to katana ba salaire na biso to pema to tia banzela ta 6 oya minene pesa tan ba fungoli nzela ilenge sana mataki mko na tina ke bima kote ya esali nini mama na manaki mko na koti njili bwe na keti kota se ko mafu na ke bima ti kote mai mko kitelo kwani esali nga bien mama bilo kwa boy photo nzela kinga bwana zo répéter kinga bwana masine za na population du haut niveau ba koko sala ba boulevard minene na ta 6 ninyo komi na kimia bato akungo kina aéroport na nzela CCCC mama na zolo ba koma na siriona on a trachaki raiko banda gare ti aéroport mais vérité fait que la population continue ba côté ya ba bimbo tinsele rayo ne fait que continue petit maluku mais elo côté finalement mboga sana bomengo bomema pasta raya ngope ibani banda gare centrale si masina kuna est-ce que train ngope zala yamona otuna nana bomango l'état
pour civil a ko traité OK balamuka na tongo e salate mutalo be salate mutamuti amabe balande la période de très kataka ba koyeba mukonzanga sakana nani nde boyeba kipeya ba fin o yamba bi yamba ya bo sa makambo adan Mamada sunde ada ya mwana te yanga bebisa ede aka na kimukolo mba ada aka kimukolo or mukolo yo se so ko ina mboka yebita ko tambola mingi ayiba nini ezami nini yango moni eva tigala kati ba ko cheli to ina nyo na nyo ka jada de nebe ebeba or ada so ka yaka bebe ndaka kama te nyo so na mona na ko kende wapi madame yaka to tambola yo kutangala sa mwasi jada de nakola kawa to betaka bili awa to sakana na bana mandoi awa mboloko ko kama ete na mona ndenga abima ya bima mukola ada bima mukola kama na mande ça souvenir faut que kaye banyo na kotambola kama mingi masa tikale ko ekomba mama mabeta nani sola lola na kamwe sakana na zolo bela yo ti mo se ko ni mali yo se ko timbela ayebe bebe tango ya bebe kama nini nyosa tie biso ka ya po kola ki amona ki nyosa loba ya tango lobi ki kola ya kamba mo mukolo nyosa so ba ki mukolo ngeza peka compliqué oto ebi baso kola te référence na yo wapi makambo zo beto sana ngotembe komo ko bete biso makambo to mona te yango kola ki yo aso ngo cha tembe te mwana betere mwana mama Maria batazo ko makongo badan bakonja badan Luka ba mona liste de référence ni sasa bazalate bosakanela wapi bovanda wapi mama zo ba polele oui président Fatikou te dit pas na ba on a deuxième papa na ba ngabota ba ngoku kuna papa ze makombe na ba yane photo ezali azalati azo kene ba photo pour papa zaidi papa ba zaidi leader IDP c'est peut-être on est plus ba parti nyos il faut eba ba Jean Pierre Bemba to eba de papa ba Bemba Saolona so teke bakuta deja awa ina olo mama sera mobutu te bake bele awa otuna kingani pe bango ye so bino nyoso ba ministre ba député bobimeli wapi badan bego baby sera ba baby sera den na Congo ba baby sera den ba baby sera mama nazo melo polele boya mbibi yamba bazanga référence ezati mama tuna ba quartier ni bakola ba camarade na bino banana vanda na commune nini ata na mboka soko kola kata na mboka to ebi parto kola kiwa wapi sokola na mai ni oh mama oza na mboka za na kinwa siko bino ba uti wapi référence na bino ni famille na bino nini na mboka na bino ta osanse bande maliko bande so même ba tupise ngabo au ministre au député badan mama to meminga mbapamba badan batondi politique badan tala badan na badan mama baboya Eva babebi sa jardin de den yanga babebi si Congo mama yamba moninga fona longa mboko yondo ngolo mboko mama na bible ko mama akola ki na Israël abuni meta ki Egypte bakola kite ibanda na bible bani nanga mtali bosa changer pays Joseph autaka na Egypte akenda autaki na Israël akenda Egypte est-ce que na bila moko na ya bimo kontu na Egypte te famille basani balanda ete alors yo sakana bonga soko na changer utadi na bible yangani na lembi mboko omboko fa antisuka te mama so fa na mboko bako délivrer ko chaque jour délivrance chaque jour on comme olani bo ba délivrer ola muka ba délivrer o tambola ba délivrer Congo soko landio bandu kama sumanzi landira na wando meka makabutu nyos na omeka mana moiti butu ko meka pasi na pasi hôtel manare ko meka bisi oyati mbongo sana mwebana ntena etiki beaucoup so pour matin na lungi ko matin embouteillage bokiti makolo continue peyo mutazoke ne bonzi ne sengo mbongo te ya solo asosomba biloko alingi te eko taka na moto bamona ke belaki gwa mo biloko alingi te olambi ye o senti ke tout mabe mpa mo bato baliaka mokieme wese tonda ba chaque fois comment tu liaka bien te wese tonda ka papa lupango c'est ka balia mingi pe mama pia ka soki leke perturbaka to le li pa 200 mona kusumba fo comme 2 kg nazo bano polele isa ba coup d'état mama nazo le bila ngana kutana makambo yo soki pia keleki nyonso ya yo koboya yo
tout même elamba na moke boyo ya solo olata chemise okanga boye komoke okama susa pantalon ko mwana boye pantalon zo ya munene yo zokoma or mutu ndaka munene elamba etikali muke mais na sko comme au contraire elamba zo vimba yo zo dinga na zo lobela yo foza na veta ipembeni pa dimina landa nzoto si flash et comment na niveau tina dimine se caleçon oh non bon même caleçon pas terre vient na kama ba bisa de lamba donc mwana ka tricot mwana okaloka elamba mabende za de 500 ya benda mipanzi po linge tika ngeza nusi sika abenda pe na bite kanga su traination na pe bena 4 jet ma ezonga mobi wa bana mwana kama atongiranga wana na ibi kala tondo sona mai moko lo fe ngasi na beta planche kwa kala sa tombola na jebo ikale sozo le kanga lo kwa mbisi na bangi obima yela nga ba mama na mwana makambo ngai ngana challenger bas mama na challenger basta nazo fungola na challenger na kibana mama basta basta nazo betela kala sana lo mwana na nzoto ezai na moko kabe tona beti plonge na dino na jebo na okama na chama kolobo nzoka kala se moko abimi alinginga ite na situ bezo le kalikolo oh yoko batitu oh ya nani yeko ibatege yo na kwa bandeni yona samai ngana tena betna na jena ka bona tasko batu balo na tunisa tam ya na misimba bo oh ya ngai tindika moko toyo tindika mama tiko tomo sindo na ngana mela mai alanya mpe na bendali ozongi sona nzoto na zongi sko be mo po ese zume comme munene so na kanya kwa lisita likoko bili koko na bendi oso kanga ese lisita kwa likoko kale soko mloko mushashino na ngumba yao my friend na yoka bad batimi babimana mai oh nganga mama maka piaka ezana banzela moko ngana challenger basta technicien de makam kongo mema biso bozo tika na kongo mboka liwa botika na salu kun eko bonga kaka usira matama eko kombe de bana bakiminda bebele bana bakima sunda ku mikolo a partir ya 7 atalika kolia ndako ngana mama urando so na teli mama ya kubomanga no noki kasi baninga nzela wenze mwana ko mwana kutama bende bakendo pezi o kama mwana kimanda korakonda mabunde ebimi mama zo kama mwana ko batena zalia mwana zo bata mama kala biso bapimile biso mbimbi dikola ko komba na lana susi mais lelo bana sobika ko komba tatu bayambi nini pondo azo seka pembe asitiki ba parana nga babola mwana zo kota malewa sosa tike baninga parce que mi fille ça na mama bende na nga foshimba kana ndo tigero sunti mwana 8 azo koche baninga pe nini ko o yeso tuka l'état à l'église balole ko se bina mfutema mama ngapo ndo mfutema ça passe je te dis devant Dieu ya solo na ipso clair mutasalanga nzambe nazana contrat na nzambe na yana kongo po ya linda mais makambo nange tali payité ngana nzambe contrat na che courage na moi di payer na boko batela na kwei na landi sentiment kongo na bimi pia ke tala tv kisuka publicité zaka bimisa mbongo na ba accept publicité ko mbongo te somba bebisa somba yo fando taka makamba batu kwa lo yenge fona so melamboy ozaka mbongo wapi ba pesi no publicité elamba ba la compagnie ba fungoli ba supermarché beli ba pesi batu misala soko yiba kaza yaka mana zote opolele bata bava normal ndoko biso to yengana ba konzina biso aluza ba bikedi ba longwa na basinga tutikala kakuna to kene supermarché mkoka yusimba donc je pense na moni ko ndaye kwa supermarché kuma pe belé ya na moni odinga ngo to ngaka wenza luze na odinga ndeli ni mbongo to zo wapa futa kabiso muke supermarché se bandi ba $5 8 bango batu ba de tourner pays de bango na clair population penda ba zora fina vendre na ba kokota te so ko kuna mafia moyibi escroc be moyibi ya gouvernement on a ça na comprendre pété OK na wenye kuna leo waka kutango 2000 to ke na supermarché boy $8 yango na biso kuna bango na bango ba ta raison moyibi ya facilité so ko kuna 3 fois bango ba le sous problème comment to mona ke na raison ki moyibi ta ko cha to wana landela yi bango ke lo ba problème ti ba kangayo pabi ke bango ba lingika bango moko ba kotaka soki ya koti ya o ayiba kana kuna ngana sena ona bakanga siko biso population to ndokota na ba wenze to na so ba no clair mama ya mo ina nzeta ba leka kama tala Congolais a très moko di jamais vu so yokinga
okondimelanga lelo te na éviter à la longue pour découvrir et un moto aza motema mabelo kwa congolais te vanda tana satan abonyokola ya kelo ma Satan mais sauf un congolais ou fait un ennemi numéro 1 congolais tana mboka ba paya aza mututé congolais soko kutie yam ton ce privilège je te dis devant Dieu Zambia Ivoirien pour ce privilège tu es connu comme mboka ba paya ko sa mo paya soko ya se ko bundio ya a tala a ko pesa ka boye mais congolais de kono propriété soko ya ko sa ko yambola ba ke soko tuni ko fungola munoko tango betele masolo ndezu ba prise ko saloma na be alors que nous ça likamba ko kangwa ko si na eba kitembo fundi ye maman n'a pas le noir sur blanc. Oui. Congolais tina poto sala attention. Au même na libota moni moi sina bana. Akobimana bana na yo na mwasi. Je te dis devant Dieu. Congolais za mututé. Poni bondi mama na lo mati. To di matende ni pas. Ngana ni ba bomba ka kamute na zolo ba clair. Ngato moni nge pano na Congolais keba yambanga na kenge. Congolais libanda. Na yene sengwa malamu te. Oh. Maman n'a pas polele. Ya solo. Cause la Congolais a nature moko déjà inné. Mboko maman nazo kosote makambese makana mboko soko tene ba pays sur salakate. Pays sanga bituma mele misa batu bilonge dire guerre yaka kala. Mutunyo si akobebuka bebuka. Esengo sila. Mutunyo sa tambula kana ba regret on dira tike bembe na morgue. Na banzete santé mabe. Au fait na santé poussière. Zete ningana kasu tena mupepe kuma makasi lokwa mabaya. Oh mama. Bosco passa neza bona poko tala ni ba voiture les gars papa kati sa prince. Oyo kasu kuma kamdeza laka. Nazo bisayo. Donc kati sa prince ça déjà dépassé. Mama na ba pusi na ba kati si. Sko ba pusi ata moni afrena kate baninga baleka. Ata moni bana mike bana risque. Yomoni ba congolais baba zoba moko mama. Na degré moyenne 0. Pourquoi nous sommes en Congolais? Makasi, cause la Congolais a combat les souma, la RDC, Dimanga. Et Solona. En majuscule, peine à l'objet. Et minuscule, majuscule. So yo kinga bien. Ngai vraiment na bakanza mena ngava uzwanga tika ngana comme étranger. So meke kota Congolais na lole koza so to ko benga ma babenga ni penda tous les Congolais likola comportement batumisa tuna lola. C'est que kokota. Et puis batu ko provoquer rando Congo na lola isa basali anza. Ba ko kotsa rando babenga tous les Congolais benga so na miko kwa na wengi. Wabi ba Congolais nyonso, oya renyo. Naza na mana ngamanja lola nakutaki na mindondo ko sambela suka na kesa ni na renyo. Soko za Congolais bomoni ebaya. Soko za Ivoirien, Tchadien benga Congolais. Mando iba benga bino. Feza ba kofuta bino ebe. Ebele. Oya weki. Botala ba kambina bino déjà ba bandi des autres basi ba anja kalaka kaka. C'est que bino tu boyaki ma biboso ngana ba refor bino ke na side attente bokota kinde dengeni. Mama, to bando zenga makambo plus. Nzambe Congolais, Congolais ratela tulola. Nazolo bana yo avokende comme étranger. Djibouti à l'aise. Oleka. Songer bango, lokoso bango. Oh maman. Azolo bela yo. Yesolo. Faut quel bana congolais. Mututé. Mais matière basali daiti. Maman na bangaka. Il ne comprend te. Ba chanja kapete. Jamais te changer. Mais en plus peut-être tala niveau mutaku fela na matanga baba ki apeko kuna melisa biso. Bato so mikolo. C'est quoi et comment bon mon oya kufeli. Souci na motema pe ozo réclamer nga kuna kikala on met la moko te photo banda to akina matanga na bango to mela te loko te to lia te et puis bato balo ba mikolo ba responsable azo ngapena ba regret pe na masanga ya matanga azo betela ngoma solo siko ya bali na ya musique arabo seni ke na meli pone bemba mutakufa kia na kamwe ya bali betela masanga bali na ya musique Kongola za misu makasi kolika ndoki ko pays te mama. On a biso ka oya yoki. Ayoki. Donc cas ndimalanga. So di chance obima. Kingela voya. Azo peso prévenir. Faut to kingela ba to sur pays On a yote battre pour na bana. Et bien bana putu ba na soucia goya. Abeta tourier mo kwa tala 1 mois. Et si balati. Pour bano bazali on a bana libanda so sentiment différent. Mama na sala 9 mois na mboka ba pa na poto. Na zonga ki premier jour na kita na aéroport na bibi libanda. Non senti que mon peuple mon dire que tinga na zolo ya mabe.
Pendant mes ça au moins 1 mois. On descend aller dans Situkaka. On dirait aux Zongelani. Zongelani d'accord. Mais ça paye nanga. Au sentir que ben ingrédients sont bimara dans d'autres quoi mon pépé mo bazo si ça ka. Ouh, tiki congolais zonga subtil. Après on met ça na makambo. Donc on a zaka libanda makamba Congo. Ngaka na mona ndembe kota na profondeur bo défendre bango ngaite. Ba défendre que lokeza na raison. Ndako na lia kata batu bazate na kusimba kombo na kombi. Ndako na lia kata na moi synthétique ala wana tana kombi to kende wapi funa fu lebeba. Ozo ba no polele. Ezo kota. So yo kinga. Ozo bi mozo mona ba voisin ndenge ba mamatika. Oya sala ka ni témoignage malonga. Muto sala ka zo me pande ba bitumba na mwasi le nyonso. Mwasi ya muto sala ka zo bi malere mesa kenda ko senga uta sala ka te. Petit moko sala boutique mais moi si on sala comme baina sala fille on a déjà ko 2 fois calère nyonso maman on se que boutique a petit ça kana 6 sardines ba boutique a bibamba wana ba chaka likolo mesa so kaka ko vivre na ba shimboki deux fissa komaka na kae tondi on dirait foncer boutique motali mobali yango peso ka ye mama et l'ambela moi si sala kana moto biloko na ne vérité solo ngai moi so sombaka nini na wenze mama olokotaka osombaka yango ba problème okomona mbimbi ebeli bazotela bana mwana nanu biloko ekomi pio te misapi lokola uti mboka kumeka mama tande boye ozotala mama na mwana makambo ngai kana bikongo babongisa vraiment mwana mukia katili kuita sabu point na mabere masali to landango azongo kaka azoma suke raté on dirait père koton de tike na coin wana yimo zolo ba te nguba 100 francs bana bazo landa ko mama zoko ele bangoto ya tu mingi ya ikinga ne beye ngana mwana makambo yo ya solo na fandi pendeti na bindako bana bakokola bien te on a 4 à 6 ans de Kimanda. Et il y a boy. Aux autres, on s'est pas à 21. Moi, là, déjà, n'a plus ta peau. Oui, tu as pour y a Kangin, ça le croit, mon colo, tu es le qui a là, il peut tout se faire un pays, boy. Man, biso tout carte les terres, moko. Bokabola pays n'angam. Kuna boda magabien, boza na privilège de Sungamboka, boboya. Boko, c'est un bon na banque, babino, te m'en fou. Bon, moi, na bololé, moi, na ndako, na fanda na kwa, le comme botonga, ce qui se passe, botolé na makasi. Bosomi, moi, on a l'état, boya na boteka, soka boy na ale. Ekominga mama makambeza na Congo na olobela bino ba sérieux problème mama espace beleza na maluku bosomba bobo to loka batu banda mutu malo beza te pas pauvre aloba ni mama botolier na ba leta na ba yo moni ba juge ba sisi ba classe de ba koti na moyiba ko koti la kama be kala to ba so ko sali mabe ba zuntelo mabe ba juge ko so ko sali mabe ba ofika 3 ba telemi ba korompe tina wana ba saka ba yokani ale oya saki mabe ba moni libanda ba kolo likamba zina manka bazokamba bo ale mabe betango zo mona bozola muka nano ko banga mabe place bazokotela mabe na leta. Merci beaucoup, Pasteur John était à péter. Tout comme notre émission sur mon collègue Lelo, et bien tournons tout baladi biso mot de la fin na wezan. Mot de fega ana bina ana politicien te. Baba ngana la mote nganga ni natanga te. Naza perdu de nationalité. O baboya kanga pe na milobele libera. Naza ka double nationalité. Na seli ndamba Congo ti na 80 minutes 10 minutes obali ke na mboka nakende akwa ko nuna o mboka nuna te mama izako kotika jo saye balika vraiment samba mukolo nini o mboka te mama nazo fungo polele mboka te peite na mona ko to ba chômeur mais à l'aise aolia bien mama osusu moto azotambola ndenge alingi aza na bacondition à l'aise transport ngana froda kuta na poto ti bakanganga nga bakanga na froda ti bakanga na futa $5 nga bakanga froda na babisi mama naza na barchive na fille manga bomba kati na froda na bis na kuti bisi mo basinga la ticket songo futa ticket ola sa carte na la kai na bana babisi na manoma to ezeka mulaibo na monela kiti mba penda bakanga inga amati bina bo ticket amandi comme $5 €. Na pesa 5 € bakatenga quittance. Ka bakatenga bia ko fode pesi sidi.
et na comme si on a ba métro pour métro so fotika tike mbala mo so bimi to ça va tourner ngoli mais pays on a so senti ka très bien mama oya biso mama o fanda na commune mabe o fanda place mabe so ko fanda place ko dindate place pour là na butu ndako ekwe une érosion mboka moka ka compliqué mais mangba ndezaka na lié mo zaka pe maka j'aime la délever mutu 4 fois regardez ce qu'on a qui ici ko kena on peut zarter que pesa kambongo OK imena tongo piaka so oya Congo ne ba lien le ki on va na quartier mvule beti na tongo mai poli de lo le kezate banda kumse sana badaro za balikole fungwama e bime yeti na pana bino e opona teke lokwa za pana bino moke sukela wana bozana kongole ko mo sa ba be pasta so yimbule zo beta ba fongoli ba kasi ya mpa ko sa nini mama obenga bloko ya boy $80 $80 $90 a bloko parce que $90 sur tête ya mafuta ya saka musa fe mafuta ta $50 60 na l'état moni mboko mama na zo ba na yo isalanga pasi ba policier ba soldat ba maître yokanga ba enseignant na ba docteur oya l'état na ba comment ba yomoni ba ninyo ba docteur ba fungola ba nini bango miki santé ou bien nanda kuna yi likambo opération bongo ko tana l'état benango nanda kana kuna na opérer yo donc comme kuna $300 500 azo futa mana l'état mazo ko salita na bato bazana l'état zo mema bango nanda ndo mon pone salaire muki docteur qualifié azo toucher bambo moka bibam comment ba docteur bazata na voiture té c'est ça voiture c'est quoi ba musicien ba semble ba musicien ba voiture ba docteur bazo sunga pays pour l'état ba ketin 50 voitures pour na ba docteur rien zoua té oui bango na ka 50 na ebisi yo na un wana pour moi na que Congo ça na motema ma ba libela mutu en fait azo traité corps humain ata moto apamba exactement ce que te précise ngoma ko bon le ban effort na yeba ko personnel Congo zo salela na fait di mapa futa bandi bakaki akomoni ko boswana kwa bagina ngana futa ma son singa na ko fiaté congolais mais era musala ko bengo 5h era ko futa benge 9h azana na pongi basta surtout ba mona ona zolo ba on a pas de chauffeur personnel mama na lo banyoso azana na pongi ka jour paiement nda komi na pongi banda muna travailler so msana makasi uzana msanga pe pona nini banda travailler ya travailler na salle d'attente banda travailler banda ki ya mama ni so seli pa mutu na futi otache biloko kolia te akokata mbongo kolia ka vante so mutabose mutu musala na futi te so acheli bino mbimbi pela mbaka biloko lokoso fe memoka osimba so moko be batia mwamba bembika akali ne loko moka cheli kolo ozobwa na mutema melokolo taliti so le tungisiti na meka kaka azama ande autant meka lipiti moko mbe atonga na fenêtre aloko adundi 3 fois explication ako zero tonda yele ma pio kibi tango me ava vendika bilo pena zwa kite nzamba sali kuti biloko ekutinde pa noko vraiment ndenge sabo ifali na peso 100 so no 40 oyo tota mususi sima tango le salaire ekiti na yebi bango mboko mama basala nga boye na yope nana nyokwa ma okuja bango nga serimono ya munene mbongo te likola kofuta maka na kolia mama au pays de omboka te mama koma maele makasi donc maninga so na selo musala ka ko chembe na kolia te na sina tondaki talanga na so meka na tondaki sambo na baruka mama omboka te na zebiso samba pambo. Merci beaucoup, fidèles chers internautes. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci. La confiance et fidélité au Pesabiso na KTG Culture Africa. Wana bouti kolanda. Invité na biso ya mokolo ya lelo oyo a biso oyo a biso conseil bo moni to simbi vraiment et d'actualité et belé parce que John lité ya pété balobi nulle part ailleurs. On nous va conseiller à partir John. Oningi Ozomate à Pasteur John Balobi s'abonner na KTG Culture
Africa wana Orlando émission to kundela bosolo. Merci na oyo azalaki na dernière caméra o nga benga les seuls caméramen oyo a filmé Jésus sénateur Lou Tété. Pourquoi pas napesa merci et na deux jumeaux oyo nga benga bango bana fumu kimbangu Chardeline Teka et Grâce Sembo. Pourquoi pas na ma concert chérie on a benga ka femme noire, femme africaine, maman Marceline, ba salutation na yo côté zomio na pesi merci na ba nyonso bazorata ya Rolanda émission na ngato kundola bosolo partout bozali et au bazana Europe, au bazana na Afrique, au bazana Asie partout bozali et ba obalinganga ba obalinga émission na ngai na pesi bino ba salutation na sarabino na émission na ngai bo toujours et ba remarque na bino ba conseil na bino en tout cas et ça la kabiso vraiment bien na sabino no pesanga conseil no pesanga remarque contacter na plus 243 89 91 73 344 plus 243 89 91 73 344 beaucoup melanga ba conseil na bino ba remarque na bino et ça la vraiment bien bye et à la prochaine.